Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Solini n'on a eu comme un bébé. Solini a eu. Yusuka Solama bête dans la go. Babila mana ba mesa na ba kiti mama. Ni boyoko? Na lemba kite misana zo sala. Yo kasi ni kutika yimuna ndaku na bana yo kasi okoka usala musala. Ah bon? Donc l'autre kala na bana na ndaku okokosa musala mo côté. Kasi bango dasila bomse na ngapenda ko bango ba yeka ka babandi ko bebisa boy, hein? Ah, o mwana opela surtout meilleur apesa nga pasi mwana. Chaleur na lembi. Ilo mwenye mabela sali. Nazo longola ngote, nazo longola ti. Izo bakuta tele. Pourquoi no bali bakia? Na lali penza. Lukuto abete na lali Ondi matin. Yo so train na ndako elo komsa osala les arrêtés za kolala. Osala musala na ndako yebite. Bo musala ngana se musala te. Nga se musala te. Na se musala te. Yo zalaki. Musala soto ngoyo okuta ndako propre bo ngai te. O ba bebi so bana na omo kokakati. Chaleur na lembi. Na lembi chaleur. Ozo kanga na lembi. Pone na mbali kola mesa. Musala na zongi boy na zongi ne pona ko se reposer. Siko lo ngo ba be. Omoni ka mabe pone na mbali kola mesa. Na treli no no vandi no ngai. Yo ndo yako tika mo wana. Yo zo le mbotiki. Ole bite ke shambo za kuno ko tela mbali okuna. Zana be ngana mutu. Zana be ngamta conseiller kayo Zana be ngamta conseiller kayo po aya kotala makambo. Asa isa ngapede. So kero ko sambu sanga ndo mesa ko sambu sangai. Ela moyo mtu tika kyangu ate. Bongo ko zongo yo moko tika ngana zo. Ta mususu kutu na mususu o cha chemise do. Ba me ba. Ok. Allô ma bijou. Oui maman. Non, na ucho koma kana ndako sikoyo. Oui maman, oza na maison. Na boutique Bidor. Oui maman, s'il vous plaît. Si oza na temps, pardon. Mais quand on koleke pas na ngai parce que maman trop c'est trop. Trop c'est trop. Ozo chaleur ba conseil, ndenge na ovana na ndako, ndenge na ovana na libala, mais c'est comme si azoyoka yote. Maman s'il vous plaît, si oza na temps, ya kana osiko na ndako, pardon. Makambo ko sila nga biso mbale te. Merci. Makambo ko sila biso mbale te penza. Nazo bombisa ngope. Publio ko se kombi. Oui na lendi na ngai. Okata ba pongi pa mani. Oso batika ngo basala ngo moko. Ba nyoso tu na ko bombisa ndako ngo te. Tango bombisi mi bombisi poko bombisi na ko lala pe pongi te. Ata maponya mukina ko zwa te. Salite ni ya malonga yo moni awo. Yebi ba salite za na kati ya ndako ba. Yo yebi yango. Oya oganga ka pa maso uti musala uti ba place ba mbiasi na basi na yo. Ale yo okosela nga makambo ngala tiki ndako sete. Ndako sete za solo ni nyango ezalia. Nga lumba ka soma peka. Ndako yo moko lala ka londo zo ka mo solo. Yo so koti kaka ndako solo. So koti kaka ndako solo. Ezi ndako mwaza ka memlini. Na osala ngo pe sima. Buli beko.
Chanel, où est le caca? Oui, maman, oui. Ma bijou, on a bengué de yambola, tous vivre bien té. S'il vous plaît, tous vivre bien té. Maman, pardon, pour faire nana. Tu vois, il n'y a pas ça, mon tout le monde. bazali banda kuna ozali banda tobo ngai nasi nalalaki te mosala ebele nga moko na bana epai nalanda bonelanda Ma bijou, soki na bengi bino awa, na bengi yo pour la kaka eza salite asumbaki te nalongolaki yango siko fai nabwaka copine a place à vendre parce que la sila lembi na te yo na modèle nyonso surtout na yebi que c'est kanga vraiment boye en place to zala rime Maman fanda ko ondamba mwana te il faut pour le penza il faut to solo na zo ata ko solo na yo vraiment choix te boete likambo na zolo babandaka na mizo na mona tizo ozo yo kate te na sala ki na ngani ko lemba na lobi na c'est que ni na téléphone mobile no zo déclarer trop tala na bilamba o tu musala te courant ma bijou courant ezalaki te courant omoni courant na Congo ni ezokatana bato nyonso tu bayebi na bango ke courant eza nango sute ya malonga te na mboka na biso mais bandaka na yebi couple na monaka kaka macha ne vanda na mama na ngai vanda lelo peta na yeli yo na ye kutuna mupaya na yebaki te na yo kuta désordre amu mais malgré papa yebisi na na téléphone ezaka erreur inde sala mete nazozina na lalaki sala na lembi la bila se reposer muke etango yekamba moko abanjo tongo siko kutoza biso na congé bana tata mo sina bango azwi bango za yo moko tikali kana oya bébé ongo siko musala ni momo za la ba mama bijou misala vraiment moi si azala ka bo etenga na zo peso conseil bon siko nzungu ko sala nini ko la mesa naza ko lia te ko lemba wana ko atiki biloko atiki bito nzungu ka likola mesa tena bande ko lia na ndeka mabete na faida soki na moni nzungu abongo kopo melipe mai otiki lipapa mona lokoti mokunda na lokoti lamba papa na yo ya mobali na yo na ye moko mtataki mo ko komi désordre tala biloko ezaka likolo kuna ata kopo wana kopo pesa na amour tena amour te otena amour bien soka bokei na bonza na koti pesa solo wana ebetinga vraiment na comprendre tenga azo mekonga na bleu mai to solola donc nazo pesa yo conseil mobali na yo abalaki yo nga nazalaki donc to bali yo nyonso to le konstu moi si mobala pesa ka biso to pesi siko ba conseil nazo pesa yo ozo yo kate okomi kotia mobali na yo mal à l'aise la mobali no ke de musala bi na ba chiffonner donc akende ke courant wapi mama na ngai bon courant ngo ezala biso to vandi nga pe la vandi na bandade donc ngape est-ce que vous monga la bimina ela na ba chiffonner ye mo peka linga ka elamba mo ba bilamba muso ezaki na chala ko pesa makanda chala ko pesa makanda na bio ko pesa makanda ezalaki chiffon au faut repasser 2 jours au bon si bilamba 2 jours tiena moi à moi na etango ya olamuka kaka amoni bilamba eza propre alati kaka mbala mo mama yo ko sala te kaka oye ba 10 ans de mariage oye ba te mama 10 ans likamo tozolo bango ka tozolo ngala yebite eza na basi mingi bazomona ke soki ozwi libala yo pona yo monika ke makambo nyonso tu ekoki nzoka ndo papa tango mona ka yo libanda lingaka yo nandimita ndingaka yo na condition ozaleki pa na musika tana bandola ta fula oyo mukwana yebisa ki oni na ye awa na tikele kutula mbongo na lobi mama copine zo mbongo kende salon de coiffure est-ce que ça lisuki tena pona tsaki kisa basilité basili bazaki na bijou ngana zangi mbongo opesa epa kende pesa mais donc kutula lobi na lobi papa pesi yo papa pesa ka yo surtout yo zo compléter kende na salon de coiffure awa ezala batande ba matanga mona ba manane ebani lingi na bandali moi mutu ya msu muninga kufi boye oza pressa ko kende baninga basi bakendaki mais en tout cas maman na vraiment na lobi tina lembi mais na yebi ke baka oya yo ezala basi ebele basi mingi ya mabala bakanisaka ke soki mobala bali yo atie yo na ndaku donc ekoki
donc nalobi na yo nalobi mama soin ya nzoto na yo mobali no moto asukula yo te ndako oyo mobali oyo moto akosala yango tozaka na bana misato ya panga eza te ke kozala na bana misato eza soki loko oboti bana ifo tika ndako na yo sali te makambo nyonso to ezala désordre mobali na yo ozosokipe na ye bien te eza bongo te donc parfois na yaka neti lelo toye na mopaya tokuti bapampers na se tokuti bilamba na bakina mabele basapatu banini vraiment nayebi te basi ninga mabala bozobunga bandeko na ngai basi bozobunga parce que libala eza kaka mbetu te o chambre te donc bozobunga bozokende à côté so mobala bali yo pona okanisi kaka kiwi lokola mobala balinga donc esili bongo tant mobala na bala que peut-être andulaki yo na soin ya nzoto na yo soki okoti na libala okoti na kati ya ndako okomi salite neti mama na ngai oyo ekokuta ye awa ngai na pense yaka ye naza na libala na bango donc nazali marraine naza tout mpo na bango napesaka bango conseil nayebisi mama na ngai nalobi mama il faut obongisaka ndako na yo yo moko il faut mpe ozalaka soin mobali akobima boye atikaki oyo na liputa na robe na oyo ya liputa oyo na mbeto tanga okende musala ya kutuka na robe na oyo ya liputa oyo même fula ozalaki nango na mutu ozalaka na même fula oyo donc bandeko na ngai ya basi nga napesaka couple oyo conseil nayeka mpona kopesa bango conseil mais conseil wana ezaka mpona bango mibale te donc sikoyo nazosala mosala na ngai oyo nga nasalaka donc mpona kopesa basi oyo ya mabala oyo baza na même kana ndeko na ngai ya mwasi bomeka kochanger parce que mibali na bino mibali mingi bazobima mpona bacomportement oyo nga nakutika na kati ya ndako oyo donc mwasi olingi kosukola te mwasi olingi kobongisa ndako na yo te mwasi olingi kosokipe na mobali te mwasi olingi kolamba te donc lokola na Congo bamaleo ekoma nango donc mobali akoma kolia libanda en tout cas bomeka kochanger likambo eza tina poto donc ya grave lisusu na poto toza na nyonso mais mwasi ozobongisa ndako na yo te donc soki bana baliaki biloko bana baliaki loso mobali akendeki mosala akutaki ndako atikaki mwa ndako propre ntango mobali akokota azokota kaka babandi kolokota baloso wana na maboko donc basi bomeka nani kochanger bomeka kochanger eza na basi mosusu mibali mosusu bazalaka ata mwasi na ye aza soin mais ye azobima libanda wana nayebi te wana eza baka mosusu mais modele aka ya mama na biso oyo basi mingi boza bo bomeka kochanger parce que kitoko ya mwasi amisalaka tout le temps mwasi aza lokola fleur il faut toujours komisala il faut toujours komibongisa donc parfum eza ya moins cher parce que parfois nga na yaka na yebisi papa na nga na bi papa toke na boutique osombela mwasi na yo parfum osombela mwasi na yo parfum osombela mwasi na yo mafuta na sala rango so pe na wuti poto na elaka ba deodorant na pona kolakisa OK ndeko na nga ya mwasi il faut changer il faut eba kobongisa nzoto na yo ozomona nozala mwana mokie parce que nga na yebi to ba mobali no abali o 10 ans pamba donc na yebi ndenge okotaki na kati ya libala oyo age eza na se mais ozomitika otiki ozobimisa mobali na yo libanda bandeko na ngai ya basi bomeka nani kochanger nga mama bijou naza wana napesaka conseil na baka ya boye donc nalobelaka bacomportement nyonso tu oyo naye kokuta ya lelo sujet na biso ezali basi oyo bazali salite bomeka nani kochanger tala couple oyo mobali oyo aza kose déranger grave soki azalaki mobali moko ya mobulu basi abima libanda kala mpo na nini ezokutana mama na ngai mama alingi kobongisa ndako te mama alingi komibongisa te mama alingi kobongisa bana te mama alingi kosokipe na papa te mama alambaka te parfois babengaka ngaka ata mosusu mpo na tv mama akolamuka mpo na lelo tokuti koka eza te mama avandelaka kaka basérie so abandi na série oyo asisi série oyo akomi na série oyo asisi série donc ma copine grave donc ndenge eza wana conseil oyo ezali gratuit eza mpona bamama nyonso to baza na comportement ya fa biso nyonso tu nde toza bamama ya bana copine nanga nde aza na bakoko toza bamama ya bana donc toyeba komibongisa donc tobongisa bandako na biso bandako ezalaka soin se mobali azalaki na kanda libanda koti ntango akota kaka boye bala moko ayoki mwa odere ndako na ye esali ye mwa bien mobali akokovanda tala ndako azwi télécommande randi kotala me ndako oyo moyen papa ya ndako oyo avanda ezalaka te moyen kota avanda simba ata télécommande badota parce que télécommande parfois ya okuta na bafufu na bapotopoto ya bana donc bomeka nani kochanger vraiment eza conseil eza gratuit parce que ka ya mama na nga oyo soki oyo esili na kosolola na ye na privé
pour na komeka kotalisa ye ndenge nini akoki continuer ko vivre parce que boye mobali na ye abengaki nga lobi mobali na ye akomi na baide ya mabe mais avec l'état nayebi ke mama na nga akomeka kochanger parce que sikoyo mpenza nazongi vraiment na ye Congo kaka mpona kotraite baka oyo ka vraiment nayebi ke mama na nga boye oyoki conseil na kosolola yo lisusu ya privé et puis na kobengisa yo na ndako na kobengisa yo na boutique na ngeza mosika te oyebi oza mopaya te boutique na balari na 79 balari numéro 79 yaka na lobi na yaki na mwa bakado mpona yo na pesa yo mwa crème épilatoire et ye koti na boutique ebele donc badodore ezali bilamba ezali en tout cas batu bandeko na nga partout mokili mobimba poto États-Unis Afrique nga soki olungi yo zwanga Bidor TV masolo ya sika wana eza chaîne na nga so oza na lisolo na ona kobeta ba histoire vraie net ona uti kobeta o eza histoire vraie donc ba histoire na bino naza na moposa donc bobenga nga to subuto bo komelanga Bidor TV masolo ya sika baso bozala ka salite bomeka ko changer parce que mibali na nous bazo lingo bima libanda